avenue Panzi où ils ont su église la même avenue, la même direction, la même secteur, tu éviter bah pasteur entre bango bazana dialogue toté. Tant au côté ici déjà si j'ai chose à malade mingi bo se manifester ba commentaire parce que bandiko beba lo baki na TikTok oh ba pasteur Congo miyibi et ça copine bango boye boye ba pasteur pe ba silika ba bi ah masia pourquoi on sait émission boye que donc compter ba nom ba bar to kota kota pe on pour se ça parce que émission nous a toujours na milieu nous a contraité nous a porté donc c'est bien simple nini auto yaki aussi la bino lelo découverte je pense que deuxième église yango TV radio te bino mona tous la même église même avenue Pandi et puis même secteur même direction des églises et puis troisième église yango elali très cher ami internaute vous comprenez déjà non yo zo moi tendance ngai lo na kosenga gouvernement oya suivi oya zo sala sensible ya makambo nyonso ya mboka likama l'église ba l'église a rêvé et bomi mboka voilà tapage eza na kati na église oyo mutu oyo passer abandi mateya mutu moko abelaka aza mutu attention oyo kaka babeti kaka drum babeti kaka sete pour mala moko mutu aza na pongi asani akufi voilà asalaki crise l'église catholique ezali ao Saint-Pilier sao Saint-Agathe na Sayo 24 Saint-Antoine kuna et pour l'unité ba ko tsaela ngo ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like a mochi in a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabalanino sur Abisso Podcast. C'est moi votre MB servante, El Mara de la presse, autrement dit, la plus courte de la presse, mais ça, Kobenga, la Maradona d'Afrique, toujours dans le milieu. N'a jamais eu d'émission, on a remercié ma boss Nabisso Biska Bozali, mon boss Roni Malundama, boss Yannick, et sans oublier notre boss Checking à Londres. Pourquoi pas remercier directement s'abonner à la chaîne Yabisso Podcast, toujours chaîne des actions pour le soutien du peuple. Dans la chaîne Yabisso vraiment, donc il y a d'abord Felina, il y a bana bitike, ça la moba donc kuna, bande copie balinga kolela bana bitike, bande copie balinga ça ba don d'abord Felina, vous hésitez à rater, vous même contacter biso na numéro et ça na bande de cash vraiment nzambe akopambola bino. Voilà très cher amis internautes, babone biso nyonso Yabisso Podcast na to message toujours au CPL Sabino comme d'habitude. Nous sommes en commune à Ngiringiri, bisika oyo to na moi si je moko to kotissimo idéologie moko boye ya kolobela mamwe tali ba église donc bato ba tala émission bo tenir biso en rigueur parce que tout ça pour na église carte to kolobela pe ba bar à la prochaine émission to kolobela ba hôtel mususu les rebelle belé donc ça la constamment qu'on a notre capitale dans notre ville de Kinshasa au monde a mususu na ri moko to avenue moko mususu na quatre églises
on a 5 églises, on a 6 églises, na évité parce que surtout ça les constat moko l'église catholique paroisse c'est la moko na commune moko. Ça côté ba seli la mike. L'église ko ba kimangiste bongo, ba église catholique ezala mais biso ba église de réveil na évité so ezala nini. Entre ba pasteur boyo ka les ala tu ezala raté pour na kosala biso avenir mon net tous avenir na za bongo na direction carton précisément l'avenir Pandi. Donc ça la constat na avenir Pandi ezala 6 églises, ezala même avenir. Tu éviter liko l'accent est-ce que ba pasteur ba na vision mon côté ton ndengeni. Et puis to luka pe dans la prochaine émission to yeba tout kata mo sala nzai mo ka meka ko tel sabiso ba pe ko décortiquer on te ba vision mo ezala nini. O pasteur mususu ba ozana dialogue na église ni ba église kangama ba na dialogue église baza pembeni te mo na o to vision mo de vision yango ezala nini. Donc bo teni biso rigueur te to ça déjà entré to ko tato de sabino 6 églises eza sur l'avenir Pandi entre direction à Khartoum tu comme la Gambela ba commenter na bino pele mata et ça la benga na ko tawana nzela to pesi la carte relax sabino ke na Kinshasa vraiment ça fini Pandi te ça plusieurs avenir o eza église ebele beto ebité toujours sambela trop oui na RDC tout sambela mingi et ba comportement na biso vraiment eza loko ba sambela ka l'église eza belé mais tout son bizarreté mutu mona muta uti les prières après église abimi akene bar mona muta uti prière aye ba fini mutu et ça bena ki to roté to linto la sabino ka ba nombre d'églises là ba quartier na ba veni na ba commune presque tout vraiment so idéologie eza ki toko bo se manifester beaucoup plus na ba commentaire na bino ba boye na biso vraiment et puis to beteke déjà yango avant goût to frappa ki on a notre chaîne ya biso podcast sur TikTok déjà et Simbaki kuna vraiment et frappaki et talamaki bato basala ba commentaire yango tindaki biso sikoyo to meka ko sela bena émission mobimba na notre chaîne ya YouTube pour que bato batal mo extrait wana TikTok baya ko la sikoyo continuité vraiment na notre chaîne ya biso podcast na YouTube donc bo ça ba commentaire puis bandeko basala ba commentaire na chaîne ya TikTok to mona ba commentaire na bino vraiment na répondre bino directement na émission lelo vraiment bo ça décider bo ba ba commentaire bo liker bo partager parce que message oyo et ça vraiment ils ont senga biso nyonso to loba tout ça ba commentaire ngana za na besoin ba ka vision ezarani donc ça déjà entré dans l'avenir Pandi où ils ont su église na même avenir na même direction na même secteur tu éviter ba pasteur entre bango bazara na dialogue toté parce que tout le monde a église de réveil né ezala mingi belé mais so tali église catholique ezala paroisse moko ils sont de celi na komi so kina kimbangiste idem mais biso église de réveil depuis que église de réveil ou taka bongo et pas yemo numéro et ezaka adina bala musée adina bala yemo bimisa presque l'église est belé bimisa ba pasteur est belé ko ba pasteur mutombo ba pasteur te basate me belé donc voilà donc continue déjà dans ça entrer dans ngai o eza déjà première église donc très cher amis internautes tozo loba tozo laxabili parce que TV za radio te tant to continue déjà sujet o chose malamu mingi bo se manifester ba commentaire parce que bandiko be balobaki na TikTok o ba pasteur Congo miyibi et ko ça copie na bango boye ba pasteur pe ba silika ba bi ah masia pourquoi o ça émission boye que de compter ma nom ba bar to kota pe on a pour se payer ça parce que biso nous a toujours na milieu nous a contraité nous a porté donc c'est bien simple nini auto yaki o c'est la bino lelo découverte je pense que deuxième église yango TV za radio te bino mona tous la même église même avenir Pandi et puis même secteur même direction des églises et puis troisième église yango elali. Très cher amis internautes, vous comprenez déjà non? TV Radio, nous avons avancé, nous avons déjà la troisième église. De éviter l'église où il y a un dialogue entre Bangoto et sa conquérance. Parce que l'église, c'est comment conquérance? C'est la musique, c'est belle, on regarde ça dimanche à Matisse volume, on va au bazar en Bunda, Bassambela. Éviter ceux qui eza bamakambo nini ngai nazoloba oyo nazomona toyena sujet moko boye oyo presque ba chaîne ebele no basala ngoto eza idéologie yaki eza na ndenge mabe te babiso bolinga batemi biso rigueur non toza kobeta ka lisolo na avenir Pandi na avenir presque yangi donc tous les 24 communes eza ba avenir au église ebele nini ezangi pour que ata trop église to compter déjà ba sangala ba comme église moko oyo ba passer ba pousser ba raison la vision morte vision ezalaka nini très cher à internautes na ko ba wana déjà to comme déjà la troisième église donc avancer tout l'accès non déjà 6 églises ça venir biso photo qui t'a sur le terrain to yaka déjà je pense que n'attend on lance qui on a notre chaîne il y a TikTok bandeko ba lobaki et belé donc tant bon lobaki déjà bongo to ka répondre bino na
na TikTok ate to préféraki to répondre bino na chaîne YouTube na biso parce que awande bozo pena bilili bande ti suka pour se retrouver à moment on se l'a lentement mais extrait to tindeki na TikTok ça ki bang et ka si j'ai to lança ki so bo sepe na ngo to se no émission lelo to koti Nzambe asunga to kuta na mosala Nzambe moko akobetela biso lisolo ya vision ezakani parce que on a toza vision moko te est-ce que biso toza abonné avec l'église on a compté est-ce que ba osambela Nzambe moko to ba osambela Nzambe différent bana poto bana partout dans le monde ba diaspora ba abonné biso biso podcast to lakisa bino kaka tozo ko avancer toujours na kati ya commune ya Ngiringiri na Avenue Pandi Otobeta pena lisolo masolo on nengezo kende comme on a déjà na avenue moko na direction moko église na habité bati l'église ebele pour qu'il ndokeza makasi na avenue ngo to nini toni baba bisu basale ba commenter ba bio ba pasteur ba maka ko ela ba bonza wana lobika juste ba commenter ba ndeko ba loba kingala ko ba ngamba parce que ngambo na zono mona pasteur voilà ngambo na mona pasteur na ba makambo Nzambe ba sala na ba avancer te quoi on est là toujours comme déjà vers 4e église où ils ont Pandi. Vous comprenez quand on a Kinshasa vraiment trop de caméras, nous sommes basili kaka et tout ça là pena bon. Ya mo air moto lo ba ke Montréal couper air mo so bula so non tout ça là on pour éviter ba problème parce que nous sommes là ba kanda na ba l'église mo ko bi oh l'église na boane. Non, voilà, on est là 4e yango. On trouve déjà na 4e église sur même avenue. Tout le temps on a toujours donc on va vers 5e église. J'espère que bon tout content ensemble. Donc la première, deuxième, troisième, quatrième. Nous ensemble Nabino. Tout le temps, on l'a toujours. Tout là, Sabino. Voilà. 4e église et puis, on a déjà la 5e église. 5e église. Pour l'église Abima, à ce constat, l'église Abima, il y a un mot qu'on a venu. On a Abima. L'église lokola ba kimbangiste l'église lokola ba catholique ezaka pena ebele kwa biso l'église de réveil zala te so nini lozanga pour que ba sala Nzambe na biso l'église de réveil bazala na communication bazala même morale bazala na bitide moko kokangama bango tout so moni ke muta ngaza leader boko sabe système o kanga bibi noso bosale loro moko bokaboli ba tour ata dimanche oyo muta tela atei azoma bonzani oso oyo muta tela atei azoma bonzani ke na place ke bokabola vraiment na ebite ba Jishara basala Nzambe te pour talaba makamwa za mystique. Voilà, maintenant on a déjà la 5e église, ça s'appelle elle à Montréal. Je pense qu'au monde dans 5e déjà sur le même secteur vraiment c'est compliqué et puis so talibé batu presque oyo bayara ko sambela bazala ra mingi batu mais tout calme te mais tout mo so ke ndenge nini muna muto uti pe église akene ba muna muto uti kwa ke boye et ça peut que tout côté bon je pense que bon est 5e église et à la fin to chité na 6e église ya munene ya bima aza uniquement yemo sur avenue mais les autres baza même église de réveil. Je pense que vous avez tout choral les aboyos quand déjà que c'est église abima ba ndeko na biso boza libana mboka panzi yango que ça dit constat Ngiringiri ça plusieurs ba venir au sein de l'église donc quand on a panzi to lukape afeli musuko kota wana to la xali susu ba nombre d'église oyo ezana notre capitale est belle ba bon na bitemate église belle ba botika kindokite église belle ba botika ngambala batute église belle ba botika via wasangate église belle ba ça via débauche toujours pour nani donc awa 6e église ya ngoza église ya bima to madame ya so gambela to que les places mususu to tanga suba nombre d'église pour to kanisa to sala analyse quand on est à la après suka ba commenter na bino mata et ça qui tombe parce que ba toujours vous la brancher et connecter tous les la minute et tant comme on va venir mususu to ba nombre d'église merci. Voilà, très chers amis internautes, j'espère que les gens ont été collègues Sabino na Katia, Kinshasa et puis tous les idéologies ont côté comme Tamula, ba quartier, ba venir pour la Sabba du Ningani, ba nombre d'églises est comme un peu élevé. Je pense que nous voyons derrière titre, et l'équipe ils ont ça dans histoire mobile dans notre chaîne mais sur podcast na YouTube. De Tamboli na
première avenue na Ngiringi moment déjà qui est dans 6 églises ils ont fonctionné dans 4 quartiers on a donc mais qui par rapport à ça l'analyse tu to yeba ceux qui l'église on s'est belé bon na nini tantôt l'église on va tirer belé ceux qui ndobele qui makasi tantôt l'église c'est belé parce que ma pasteur entre bon na dialogue tantôt ba belé mais à la prochaine émission tu recevras na temps on va ça la moko avec sur les solo ma motali vision on est la rani la qui bon la préférée na lukada moi notable moko comme na Ngiringi après c'est la biso ayebisa biso nini losimba te pour que l'église ekoma na chaque événement sur la 4 églises 5 églises 10 églises ba venir za te mais tu opena ta relaxa bino ngo très cher à maintenance ba bona biso nyonso vraiment to zo tant ko kota wana on a c'est toujours na papa asa notable comme na Ngiringi yeba ça moi iloba pona makamote l'église ko mebele papa bonjour bonjour comment nani papa Ilo Pablo les patriarches notable Ngiringi donc naza n'est-ce Ngiringi voilà nepe nazoloba oyo ayebi komona mpe koyoka ndenge napesi nkombo ayebi voilà merci beaucoup papa naza mpe kozala bato bayebaki déjà mama oyo azalaki présidente vu conseil ya baconseiller ne babimaki ya Ngiringi présidente ya conseil ya Ngiringi nga nde mobali na ye mais malgré atika biso mpe son âme voilà vraiment apema na kimia mais papa toye lelo kosala constamment dans notre capitale et surtout sur la bari na biso baveni sur le quartier bakomi l'église par rapport comme belé mais bité pour na yozala message en plus pour na kawana tu connais l'église c'est belé bongo ça malamu tout ça par rapport à spiritualité quand tu as l'église dans ba quartier ça malamu parce que ça va venir mususu to kola to yeba venir suki ndoko zali makasi yo ba passer par moi ba révélation oh yes ça ici force ça ici pour passer l'église c'est belé mais ndenge zali bongo na habité sur le bezali bon il nous fait ça là c'est besoin qu'il a venu pense tu vas venir pense on va na carton c'est comme caméra mu da si église ta bini bon et là moi on a ina le baboye ba l'église kozala belé za mabete voilà c'est ça mais to dépendre qui na ba commune ceux qui ngai naza monime ya catholique voilà naza chrétien catholique voilà naza fidèle à l'église catholique mais vu tendance komona na ndenge totambolaka mutu moko uti lemba oye na Ngiringi voilà soko za monime Ngiringi ya lemba oye na Ngiringi na l'église catholique fa bana kotuna paroisse paroisse eza wapi biso neti ngala za awa na kenge musamba ngaza mwana kenge malgré na teka na koma na bumbu mais nazonga siko nazaka na kenge naza na musamba naza na luka naza na bakola voilà nyonso mais naza toujours fidèle na église catholique tangu nayaki banatuni na uti komi na Kisasa tosomi na Ngiringi Saint-Pédis tozalaka kuna siko biso na l'église oyo maire onga nayebi tozala na bolingo na biso toza na baactivité toza na mwa makambo ebele maison mère maison maman Maria boyebi mais toboyi te kosambeleza nini à l'époque l'église yango ezalaki protestant armée du sali toyebaki l'église wana omona à l'époque toaki na bolingo esengelaki ke nzala ezalaki te bolingo ezalaki okotikelanga mwana na lopangu locataire mwana azolela nzala na koluka napesa mwa kolia mwa mai me biloko wana komona lelo tokozwa l'église à réveil l'église yango mpe ezala moko bango tu bakendaka ekomi sikoyo na balabala moko des parcelles au église mire ekaboli siko oyo azoteya par rapport ya oyo eyebani te te vision baka na vision moko te soki nalobi baka na vision moko te ndenge nini biso tokoyamba biso tokozala batindi sango moko auti mbandaka aye na Saint-Pédis aza proclamé bayebi déjà que sango wana azoya kolia na ye chambre ne bamakambo tu bolingo nde vision yango wana mais oyo ya lelo baa na vision moko te série wana obe église catholique mais série wana biso mpe na baéglise de réveil toki na adi na bala wazalaki numéro 1 église de réveil oyo azalaki mise baparoisse teme ebele so basérie wana biso bokolaka wana esi baéglise ezalaki ebele komi lelo na bari te ezalaki te isa biso edi enani adi na bala
ngai nakopesa mwa synthèse mwa lisolo oyebi oyo babengi nani Sikatenda azalaki Neema ngai nayebi Neema boye na ndeko na mwasi na mama bango baza baloka te tofutela bango baza na ngambo biso tozala ngambo ngambo biso tozalaki nde Sikatenda azoya kozwa kolia bana Sikatenda un ancien azaki lokola nani moko membre na mama yemu infirmier ndenge ezalaka tovanda na ye Sikatenda abimina adina bala aye na mopepe na ye atiki Kisasa ake na loja lera ye nde babane wa makambo yango mopepe bandi siko nyonso oyo eleki wana nakokota na profondeur te me komona baléglise ya réveil nde baye sikoyo kokota mwa makambo moko ya mabe na bafamille babinzambe biso tobengaka servitude bakoti ba makambo moko ndenge mama Olane abima donc des familles bokabwani ka pona l'église mais passer mais bakoti lelo ba mai ya komela tout ça yo sabi donner ba mai faut na mai samela mai so pas na musuba mai kutu te photo faut na kinga yo zolo bakutu mai te voilà c'est comme ça tia mai Nicolas télévision simba mai oh là là tozoloka pe mutuso abimisa mutu nzombo Thompson na makolo. Oh là là. Oh, Jésus pas salagi ba biloko na te. Jésus tango azosala o miracle. Akoluka alobango en public te azosola na yo. Merci beaucoup. Ezalaki te ke omone na asala miracle. Tomona bato babeki mais soki tolandeli bato wana o bayala na babeki na miracle bazongaka na babeki. Donc eza ba stratégie moko ba façon moko yako affaiblir population eloko ebomi mboka na biso nano dans un premier temps eloko na koloba l'église a réveil ekaboli bafamille elongoli makabolingo nyonso mboka l'église de réveil pour la claire en bref l'église de réveil eza cause ya bato bakaboli bafamille ndenge olobeli oui c'est ça c'est tout à fait mais makambo nzambe te bonzambe ye bino bozomona ke pasteur komonaka pasteur mais soki otali olandeli na vie pasteur aza moto oyo atie bible mais aza na se ya bible abombami ezobomba ye aza na mabe na ye na se totala na non soki mewe te mboko tokotambola bien te tozala bomoko na kati ya balabala moko boza na 5 église biso na catholique omona tozwi arrondissement nyonso ya ngiringi moko kaka église moko bato tu toye na babalabala Musamba Luka Kola Yolo Muvenda Nyangara nao bauti biso tu toye eza nini te na bomoko toyokaka liloba moko te bongo yo ntango l'église a réveil ntango osali oyo ezosenga ke osangisa bato oye obanda okabola mais babisi ba vision monte parce que ba prophète ba yango bayanga na donc prophétie ba évangéliste bazali ba référent bazali on voulait ça que ba kangisa ba église ba évangéliste bazali ba berger bazali chaque mutu eza moi ba société voilà ba l'église a réveil eza moi ba société moko boye voilà l'église société oh oyebi yango te mama nzambe ndenge nazolobela nzambe ndenge nazoloba soki akofrape nga ndenge nakende bolobi na ntongo te nga nasala jete na nzambe nga nazolobela na sanza kozala ke naloba vérité sincérité l'église a réveil eza mwa baentreprise oyo ezali ke azui staff azui ekiri moko boye ekiri wana baza koanore na pasteur basala nano pasteur azo s'enrichir pasteur abandokende bapoto pasteur lere akozongaka vi oyo aza nango aza na ndako aza na news mais sujet ya premier jour akoya kote azongi na pauvreté
ate ya bino na église. Oh là là. Ah oui? Et passer les autres ya bino pauvreté. C'est sérieux. Maman, nga naza moko yo za mwana nga na botu yo. Mais oui, yebi par rapport à l'époque na lelo. Nga na yebi biso tozalaki à l'époque. Ngai nazaki na école moko na internat, nazaki na protestant. Voilà. École nazaki na intérieur, révérend soki aye. A outa province moko boye, azoya na petit porteur. Voilà. Donc journée wana eza lokwa bazwa ngo lokwa moi journée moko férié. Voilà. Tozela révérend ye. Et puis ba révérend wana faut mona ba père oyo akola azana maturité azaba nini. Mais lelo mona jeune lokola journaliste na yo ndenge azabu. Cameraman na yo ba benge pasa. Azawana azana maturité nanu ya Bible te. Bien lox na ye. Azana bien lox mais ba benga ye berger. Pai. Voilà ça. Siko ndenge azawana tango azi mutuka. Ayebi keno nga batu na nga bazali o ba osala nga musala ba. Akasi. Eso so comprendre. Eso na le mabe mwana nga. Oza mwana. L'église eza problème siko na minute na zolo banini gouvernement. Omoni mboko. Lelo mboko eza inondé. Na nini? Salité ezali. Voilà. Kwenyo so capital ni dans zolo. Soki ba passer o baza déjà que ba luka ba l'église ata 2 3 4 5. Bazu baye envers président de la République. Voilà. Basala nini? Bazwa ba l'église wana population bango bazana ngo bakota na assainissement ya mboka. Voilà. Bien parlé. Et ça se comprend. Fatine ndenge zabwe autonga mboko ye moko te. Voilà. Nous sommes sur les longuités bien dit. Musa moko ndenge zabwe ko sur les longuités. Voilà, voilà, c'est ça. Mboka batonga rango na batu. Fati azali moko oyo Congolais nyoto simé na maboko. Voilà. Pona nini? Vilito azosala. Vinyoto azosala. Azana vision ya komema biso. Un jour viendra ceux qui te vendent si biso nyoso ba Congolais. Eza na cadre ndenga solo ba dialogue. Dialogue wana o tozolo ka tosala. Eza na cadre kaka nyoso. Assainissement ezali, vie sociale ezali, église ezali, santé ezali, ba makam tout. Voilà, c'est ça. Aya. Tena marché monté. Nga ndena zabo na mona sodate. Na mona télé mais eza droit en tant que Congolais. Voilà. Papa quand tu m'as dit bien à l'époque quand on est au cours l'église qui belete. Ndenge l'église comme belete. Et ça la bino ndeni. Un mususu, oza mutu. Parce que sur l'église les rêves ezali pour ça beaucoup plus. Ba activité ça maloka ba séminaire ba campagne. Au moins là il se coïncider la église quand même pas mire mais bon on est sur la activité. Les bâtiments on a musique, hein. Et ça m'a bêté. Avenir ma kelem sur la construction mon boy. On dit ah l'église quand même pour comment va s'organiser ba on balai pas ça la séminaire pour la ba on balai tous les églises. Pas même ça pas tout bailler ba te problème dans avenir à l'époque l'autre ba film à Jésus et bon film à Yesu ninga na bon temps moi muké d'ailleurs par rapport à dialogue entre église mais vraiment dans souté. Pour na yo ni pas parti pour nous comme là intérêt église mais on va venir mais même se passer na pasteur ba yo na ba na ranki le ba so ngo dimanche. Oh ate musique makasi oh ate musique makasi pour na yo sur la ronde. Kati ya ona ina loba. Voilà. Nga za fidèle ya maison mère na Mouvena. Voilà. Nous autres tout ça 7 jours. Les gens quoi to ben en 9. Voilà. To ça na Saint-Pidi sawa. To ziba fidèle to ziba nimina biso ya Saint-Antoine. Nga na kati église na mona bato uti bumbu, ba uti kauka, ba uti boye. Protestant ya pambo ezana kwa sosa wana na yolo. Bazalaki komona donc baye pona nini baye na cadre nini l'église catholique Saint-Pédis bazana 7 jours ezalo kwa 9. Voilà. Tout ça qui ensemble. Voilà, c'est ça. To l'animateur wana tina suka. Mais si ko to loba to zo likambo yo lobi. To zo ga séminaire. Des séminaires passer rozana séminaire na lupango kwa mutu azana deuxième parcelle. Voilà, c'est ça. Bazana séminaire. Mais voilà dialogue. Sikoyo okuna te podium, o ate podium.
baza na langage nini oyo akuna azoteya ndenge nini vision eza ndenge nini eza différent yango moni eloko ezoboma mboko likama vision basunga président de la république te basunga population te basunga nation te mpo soki tozwi kaka tokoti kaka na ran moko bamboka mosusu ezali bapays mosusu baza bamusulman bazalaka na église moko neti biso wana na Congo soki katholike eyaka te vision na biso elinga ozala l'église kimbangisi oui réveil eza te o mwana nga nayebi so naza papa l'église kimbangisi oyo ezalaki mpo na république du Congo toboyi mindele toboyi nini mais le catholique lera ye protestant ye ezaka combiner les trois églises bon nakozala na idée te mpo malgré nakomi papa na yo mais komona badescendant bazalaki soki kosenga oza na numero yanga un dimanche oprépare oye tosala émission moko boye na bana otalisa nasuka mpo na conclure mpo yo ozwa mwa tendance ngai eloko na kosenga gouvernement oyo ya suivi oyo ezosala sensible ya makambo nyonso ya mboka likambo ya l'église baléglise ya réveil ebomi mboka tapage eza na kati na église oyo moto oyo paster abandima te ya motu moko abelaka aza moto attention oyoka kaka babeti kaka drum babeti kaka sete mpo mbala moko moto aza na pongi aosala nini akufi te asalaki crise l'église catholique ezali awa saint pilis awa saint agathe na sayo 24 saint antoine kuna epo na nini te bango bakosalela yango gouvernement azwa tendance distance l'église baréveil eloko na kosenga na bakonzi ya mboka bazwa baresponsable ya baléglise oyo basala baselili wana balongola baléglise akokangana ya balabala moko mpo baza na vision moko te affrontement oyo kuna azoteya mpo azwa oyo ya ye oyo kuna na ndenge na ye eloko wana balongola yango tosunga mokonzi ya mboka tozala vision moko oyo mokonzi ya mboka aza nango félix bakosunga ye na bandimi bakosunga ye na basali na nzambe ntango bango bazosambela mpo na ye ntango bazosambela ezala makambo ya bitumba mpo na nini te voilà ma fille nalobi boye mpo na nini te baléglise nyonso ya réveil baconsulte l'église mère catholique protestant armée du sali nyonso orthodoxe basala eloko oyo ezali ke basambela mpo basisa guerre oyo eza na aise à part basoda. Voilà, merci beaucoup papa. On a dit que la deuxième émission, deuxième partie, on a eu un massage en Zambie. Donc nous commençons à décortiquer mon carré, son mot de la Pézali, la chité la ranaï. Merci maman. Et là on a saigné en Wana. Ba responsable à l'église Bosonga, Bokonzambok. Tous à la vision moko. Boye po na ya zwaki mboka tiango na maboko. Akabia ngona bino basali na Nzambe. Mais bino le quoi boza basali na Nzambe boza la pe vision moko ya kosunga. Bokonzamboka po to tamona mala mboko to ranger. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, papa. Très gentil message, vous m'avez partagé. Voilà, très cher à internautes. Nous sommes à TV Radio. Nous sommes à l'église. Nous sommes décortiquer vraiment sujet idéologie de côté dans notre chaîne. Il y a ce podcast. Et ça, c'est que la nenga ma belle. Nous sommes non. Et ça, par rapport à l'inspiration, il y a tout ça déjà constamment dans notre capitale, notre ville, Nabari, plusieurs rues, dans les quartiers, et ça, l'église est bien. Papa, l'église est très capitale. À l'époque, on va les armes d'église ont déjà ayé banan, le rôle de l'église est missionnée, le rôle qui mangiste, le rôle la maison mère catholique, le rôle la première église, il y a fait pas de malam.
mais le lot il a tellement na rime trop églises même sur 6 églises 10 églises na habité nini oyo et ça que va passer ba na dialogue té alors so ba s'organiser ba yokani ba sale même sur na rime moko église moko même sur après on le keta moi dans quartier moko église moko ba quand bango tout nous sur le quartier même sur na biso na ngingi to même sur na 4 quartiers boté le 4 églises ka direction principale et ça là qui to makasi donc to luka à la prochaine émission to me consoler na ba sala nzambe ba me pe ko tali sa biso vision ba vision notre vision ezalaka nini si vous éclaircissez votre vision, on a décortiqué vraiment. Donc, on a 4 communes qui ont été si l'église est même venir pandi. Donc, il fait papa, moi, on a notif mais on décortiqué. Les bisous vraiment, de comprendre. Et monsieur, ceux qui vont être au côté de la commune, presque tout, total nombre d'églises va quartier va venir, on a CP Sabino. On a la mort boss na biso parce que grâce à Sabino, on a la télévision, on a téléphone, mon boss, Roni Maluna, ma boss Yannick, sans oublier notre boss checking la langue de pourquoi pas remercier directement ma famille Mialou, ma grande sœur chérie qui est en Allemagne, mon grand frère chéri Tichik Mialou à Paris, sans oublier ma petite sœur chérie Sephora Mialou, la Camille. Pourquoi pas na pesa ba mbote notre cadet Andy Mialou. On a directement na pesi ba mbote na ba rappelle quoi et le maintenance na Bundes et encore Makaya conteneur Bilama la France na Paris, sans oublier Big Manager mon manager privé Mirfinga Mama depuis France na Paris et pourquoi pas na pesa mbote sur la base nanga Gloria Gonda la fille en couleur boza tellement belle Puyol Shinda bambote belle pesa mbote tout vraiment bazoka taro kota na chaîne ya biso podcast à s'abonner à bande l'émission tina souka à liker à partager vraiment et ça la biso plaisir on crée ma découverte ça bon na kinga mo côté j'étais avec mon caméraman je suis mungu mwana mteba ngengene quand je bilili bande ti souka tout chiti na biso donc émission to zo côté bo ça ma commenter mbangu que deuxième partie émission ça 3 donc on a presque dans tous les 24 communes pour la ça nombre de 10 nombre de quartiers et va venir quand les amis no bakaka sans oublier Japon na ngiringiri japonais à moko Japon mwalim vraiment bilele ninga ko beza te ba moto bisiko zali donner le bakara soki na kufite soki penza bazongi tenga na bilo tokutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti